Écoute, nous avons un parti pris. Au milieu du village, en tout cas, ils étaient sustés. Mais botika kozala balash. Zala clair. Soit aux anaye, soit aux anaye. Très bien. Likambo ya oya oloba aza ya ananga. Ya batika ba finga ya na chaîne te. So ba comment finga ya na chaîne c'est ka ya noté ya 12. Na munoko yo benga ya mena chaîne nozo kotsa mafinga ba vandela ya matin soir. Ça n'a pas de sens. Moi je suis mon ngai so mutu ba yo finga mutu na chaîne na nga seki nga mona autorisant. Nga mona tadi muta kosote. Eza lelo moté le kana ba chaîne na biso sans consentement na biso. Preuve ane so to sala émission, so eza lelo moto sepe na moté to lobani. Papa kata ngona montage. Donc nyonso o ele kana na média na réseaux sociaux eza accepté et pas mukolo chaîne. Ayebaki ke mutu azole ko finga belle vie. Et puis ayebi ke émission nani émission Sarah to la démarrer belle vie ay boko tsango bo ko nda titre bo tiale bo matise na miniature. Skoyo ko sabato ça qui l'acheté que belle vie azaya nanga. Oli analyse ni na satadi. Nga analyse on a ko sala ga yangwana. Voilà. Na analyse na sali selon émission salamaki wana o batu nyonso tu bayebi. Nga na retenir ka ke belvi aya na nga siko no mitu na ya na o ba matsake mafinga matin midi soir pour nani eza lâcheté eza hypocrisie toto benga ngoni tala mwana mwasi o belvi asala mutu mabete mais est-ce que oui ke ba komi même ko combattre nanga ka pour non soutenir yi oui ba combattre donc bazo utiliser ba moyen nyonso ka juste pour yo. Oh, c'est découragé. Natika bango ba continuer mission na bango ya kofinga kae. Ba sali bloc. Yango moni matin midi soir baza kofinga belle vie ti lelo ba finga belle vie. Et campagne na bango à l'époque tant baza finga belle vie ba finga maman Olive ezaki, maman Olive baye. Ale mbaye parce que ba finga na kombo na. Na sunga ba comédie ebele me ba finga ngaka na kombo belle vie. C'est que belle vie zambu mama bela sani na chaye. Mopanzi. Vinanga ba insulte nyonso o belvia zo na réseaux sociaux eza poani jalousie wana euti kunati est-ce que ebi angote est-ce que liboso zo mona mafinga ya aller retour na ba comédie zo mona ngo donc kama mama Oliva ya koti abendi ba o alingi a Monique e pose apembe na nga e pose apembe na nga et créer ba ennui on dirait il y a zo rambongo ebele. Toujours un témoignage à Barcelone. Yon dit que Barcelone a un enveloppe bongo. Jamais. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top India télévision, soyez le bienvenu. Tant auto yaka ko informer bino ekoki Bandeko moto ezoko pela mboa asu mboa les comédiens prenaient le chaise Bandeko nanga Bandeko nanga ya ba journaliste, ba chroniqueur, chroniqueuse, en tout cas il est le temps. Réveillez-vous, arrêtez de vous faire du mal dans des choses ezali ya ba soto. Bandeko awa to tila bino ba audio, to tila bino ba biloko oyo ezoko salema na butu. O biso er to kenda kolala ba misusu ba la mokaka. To lakisa ki bino awa ndenge nini ba komi démasquer bandeko nyonso ceux qui sont derrière les insultes derrière n'importe quoi bandeko oyo bazalaka ce qui était hier ce qui donnait le matière mamoni lelo ezoko suffire lisusu te bango moko bakomi koya komi bimisa na télévision l'objectif ezali nini est-ce que l'objectif est pour faire avancer le cinéma congolais est-ce que l'objectif ezali ya ko faire propulser bandeko na biso ya ba comédien en tout cas je dirais non mais nakoke lisusu musika pona ko senga un grand merci na famille Libota Mobimba bino ba nyonso badina na love nyonso ba mo pesha love nyonso ba fan nyonso ya président Caleb ba fan nyonso mama Kalunga ba fan nyonso ya ba amoureux ya théâtre ya Congo Mobimba en tout cas je vous dis un grand merci pour la participation na bino implication na bino pour na Oetali Kin Makambo la chaîne Bellevue télévision en tout cas nous avons le résultat épisode à Souka et où tu kota nde no baboy ils en a 18 000 pardon ils en a 80 000 vues ils en a 80 000 vues et puis aujourd'hui où tu totalisé 214 000 abonnés en tout cas c'est un résultat meilleur
Voilà pourquoi aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous vous disons, nous vous demandons pour bien comprendre Makamundege Ezo Kotambola. Bokende bokota na ba chaîne o donc esengeli et vous allez faire la comparaison à la fin de la journée pour mona ke makambo tolobaka awa ezalaka makambo ya solo. Maman Belvi Kondi na ndeko na ye Ursule Pechanga aujourd'hui bazali en plein tournage mais tant auto solo na bino bazali na tournage dans ndeko na ye Belvi bazo ko préparer quelque chose à malamu pour na ba congolais nyonso. Tout ça c'est le Congo qui gagne, mesdames et messieurs, c'est le Congo de ezo kokende liboso lelo to memela bino makambo asika makambo o bino bo monaki nanu te boyokaki nanu te oyo nanu ebimi et pas bato ebele te toke kokundola ngo na source tozui justement pour vous amener les choses au bino bolingaka mingi. Mesdames et messieurs, kopesa biso mato ina bino maman Bijou Nketani, un grand merci à vous maman, un grand merci hein, maman, un grand merci à vous au bon na papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à vous maman Néné Adam. Hein, maman Néné Adam depuis Californie. En tout cas, c'est une mère, c'est une sœur pour moi. Talaka une fois. Nakenati Goma pour la maman Néné Adam. Un grand merci à vous. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavaka Lanzinga. Un grand merci à maman Deborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary. Maman Émilie Setimaïnga, moi Sinzambe. Merci beaucoup, maman. Un grand merci aussi à Bertin Kondé, Mbongwa propre. Président bébé, maman Nathalie Nana Mosibu. Sol Mbemba, Fatou do Konti Makia la Kumba, Madeline Keta, Bino Nyonso, Nalinga Bino Mingi. Tout le monde est famille Libota. Biso Toza na problème à ta mon côté pour ba filmer et autres les TikTok. Gloire à Dieu. Tozata. Gloire à Dieu. Toza na biso kunate, Toza na problème na mutata mon côté. L'association de personnes vivant avec des insultes dans leur bouche. Continuez, le bon Dieu va vous aider. Et les conséquences, la chaîne Nabino, et que vous avez quelque chose de bien. Voilà, il s'appelle Josué Azali derrière la caméra. Naboina tcha captura poso, so to tcha captura to memangam. Donc Josué Azali derrière la caméra. En tout cas, tous on a dans la machine avant tous de la bino maman Sarato et puis on se retrouve tout justement après. Ah, on a aussi signalé que tozongi kaka kin makambo. Po tozana nuka na kin makambo. Bien que 7e épisode de Bimaki suite est fin. Mais puis surtout continuer car ça mon la bonne Mbappé qu'on partager. Merci. Toc toc bonjour. Tout le cas d'Avina. Binom boyamba dans Zana bien non numéro. Pour bah c'est moutonga si to koti bah c'est bon nasima. Non. Maman s'il vous plaît, ah pas Davina. Il y a un téléphone est sonné, voilà téléphone. Avant naka. Ah pas là la kabima. Ouais maman. Lamsa maman. Lamsa maman aussi. Bonjour. Teto vana teto te no biso. To luka Davina za te. Davina abimi. Jésus. Maman s'il vous plaît. Tanti. Maman to luka ne Davina to benga ki Davina za to te. Bon maman soki eza awa te bo pesi biso adresse. Soko za leki na eza problème ki. Je viens de perdre ma fille. Je viens de perdre ma fille, ma Davine. Davine. Pardon? Davine Zanini? Davine. Non. Aza mort. Tu as expliqué dans les années. Qu'est-ce qui se passe? Vous expliquez dans votre canal. Davina, Aza va payer maman. Aza. Ok, bat. Ma quitte en cahier. Ma tellement kaka. Voilà, tu as la Ça va. Sango non, on a zo ko ça va vendre place ça. Maman Davina est où? Aza va payer. Davina est morte. Le corps de Davina est à la morgue. Ah, ma fille. Vous êtes qui d'abord?
J'ai manqué comment faire soigner ma fille. Donne la réponse. J'ai Maman, manqué attends comment d'abord, faire maman. soigner ma Maman, fille. Attends d'abord, qu'on sache qui Popola. c'est. C'est là la maman, c'est là na moni to C'est là l'Antoine et Baba. Tous amants qui ont pelle mêle, tout mais non cause non. Na bi ngai. Ngana kanaza camarade naza relation d'afina. Relation d'afina ça veut dire toi qui n'est moi stand-by. Azaki pa nanga ba ta ozo mona na ti awa. Na benga na téléphone na ozo été. Tu insister numéro yambi. Maman, ozoyoka. Maman yo ko nante. Tu insister muto yambi donc carrément zaki yum to yamba téléphone. D'ailleurs to pesi biso adresse awa. Donc tu ko luka d'afina place à Vandaka. Maman na ye ba parents na ye pour na tous s'excuser en moninga na ye na grand frère nanga na maman abotinga. Nde yango moni to yo ko d'afina. Sikoyo. Maman bango ki na ba Las Vegas, Los Angeles, ye moi ça ba tout aza navette. France, Belgique. Olimbisa ye. Olimbisa ye. Olimbisa ye. Devine bakelo kwaza que salate. Tati, pardon, tu t'appelles comment? Getty. Enchanté. Moi, c'est Monsieur Turbo. Je dis ceci. Davina habite ici. C'est ta grande sœur. Elle, c'est la maman biologique de Davina. Exactement. Elle a une autre famille en dehors de vous? Davina habitait ici. C'est moi la petite sœur de Davina. C'est moi qui viens après Davina. Ah! C'est notre maman. Je comprends en fait votre état d'esprit. Non, tu ne comprends rien. Attends. Je vais te dire en bref. Attends d'abord. Toi, tu m'as expliqué. Laisse-moi te répondre. Peut-être parce que bon, mon attitude abisso, bon, mon bizarre. Elle, c'est notre maman. Lui, c'est mon frère. D'accord? Davina est la copine de mon frère. Elle est venue habiter chez nous pendant un moment. Et elle nous a rassuré que à cause si mes parents à Vanana, Nini Nabino y a Las Vegas, l'appartement Nabino à Las Vegas. Peu après, Davina a disparu. Alors mon frère Azaki tellement dérangé, il a insisté pour que non, par reconnaissance des Bazali bien, Toya Oluka, to s'excuser par mes parents. Maman. Tout ça, tout ça, attends. Tout ça, c'est Ezaki mascarade Davina dans ça là. Moi, je vais vous expliquer. Explique-nous, Malamara, tu vas nous expliquer. Est-ce qu'on est là vraiment pour tout l'examen RB là? Expliquer Bissoka, c'est ça Nini? Oh, Davina pas la bangonga, na bien la piscine à ma bébé. Ok, Kasi c'est quoi ça Nini? Maman, attends. Que maman explique Bissoka, non, c'est quoi ça Nini? Qu'est-ce qui se Les passe? deux, Davina n'était pas celle qu'elle prétendait être. Davina habitait ici. Elle, c'est notre maman. A beaucoup de Bissoka, nous sommes en boy. L'issue est Koufika Pona, Kozanga Mbongo. Mbongo, abandé Kozwa, oui. Mais abandé Kosunga, Bisso, toke ne classe, total en classe. Moi, plus d'une fois, j'ai reproché à Davina cette vie qu'elle a voulu. Qu'on l'a été. Elle a voulu être quelqu'un d'autre. Elle nous a méprisés parce que nous sommes pauvres. Exactement tel que vous êtes en train de faire. On vous donne des chaises. Non, je comprends parce que c'est tout à fait normal. Boza Pato, Boyebaki Davina, na modèle Azalela qui a pris une vraie vie na été. Davina m'a dit que des femmes on a changé en son côté. Sonina de Davina a été aux amas, on fout. Davina m'a dit des femmes on pas que nous louons tout kana. Tu vas là, la biso gagné à tirer erreur. C'est là non. Yorana. Maman a tiré erreur. La voiture on a soki. On a bi na yo ba vomi tout kana mena ko louer ngo so ko defa na ponga bi. Azaro louer voiture. Abane ko sala. Parce que le bon loupon azaro ba photo ezali ponga. Na na bi makamte na moto moda Davina te. Yo ndoko oza mobali no falo yeba moi so bi mana afanda ka wabi. Abibelaka. Problème exacte maman ça baza ko bi mana modèle azako stike biso. Papa. Aroya ko banda ko reprocher a biso a bi à Davina te. Maman dit que moi non ma belle. Papa ça moi mon maman. C'est vous qui induisez les filles d'autrui na ba erreur. Ça c'est vous qui induisez bana basi batuna ba erreur. Mobali nde mtafasonaka mwasi koma mutu. Comment yoko ekolinga? Olinga mwasi oyo azoya plus na apparence. Est-ce que tu avais pensé à ce qui m'apparaît à Davina? Bazalaki o Davina prétendait que bazalaki. Benga kolinga kosi mwana bango. Bino batambongo bafi bomenaka yango wana. Maman, biso na batambongo te. Bino nde bozali batambongo. Davina ti akufi awa. Azali tozangi. Siko na minito ye Davina ngo kasi boza kufa ça. Ana mort. Davina na mort. Akufa quand? C'était hier. Davina akufa elobi. J'ai pleuré ma fille.
heureusement bato bazo candidat j'étais incapable ya kopesa mwana ngata papa c'est amoli ya pamba j'étais incapable vous avez été où boya osekanga le boya ocholanga dehors dans le ville banda bokende luka Davina na bamituka boluka Davina na Las Vegas donc faut sikoya mwana bino bongo la tobiso ebi kana boya mwasi na likola Davina na boya mwasi na likola Davina bino boye bien est-ce boye bien Bodrick est-ce boye bien Bodrick Bodrick mwana mino mabe bovana na mino Omoni ba relation Davina exactement la même chose. On parle. Maman tokei maman yo mitele sika lelo ni obitela. Zo maman na liboko to maman yo Davina Bo tshela mto tshela. Tala bobo ko zwa mabe. Ko zwa mabe na zo ibisa okandela tamo makolobo na yo kama kona nga pass. Bande to tshela mutuka. Makona makolo mutuka ko tateka moto. Mama. Ebo zo tsaka mabe na ya nini ka saini. Bobo asali mabenda memi na Las Vegas. Aye na on Las Vegas. Ya biso ya Davina olukaki ezalaki ya yo Mama pardon. ezalaki ya yo te Davina ya biso ya moyo. Tu as dit que tu t'appelais Getty, hein? Ma réaction, il y a famille nanga. Vous avez mieux placé à comprendre que c'est émotion. C'est que Davina nous a fait subir. Oui, éviter. C'est tout à fait normal de réagir. On ne pouvait pas penser que allure il y a Davina, carrure il y a Davina, comportement il y a Davina, la manière dont elle parle, elle se présente. Personne ne peut croire que à cause de la situation oyo et puis boy. Voilà, Mama Sarah, nakanisi outi kolanda wana Kid Makambo. Souka. Oh déjà 7e épisode sur TFR et c'est là qui depuis mon colo moi lobby. Tobandi na 6e, tobandi na 7e. Te na lobby wana eza Kid Makambo. Okay. Mais 7e épisode et c'est là qui déjà depuis lobby sur TFR déjà est disponible dans Belleville Télévision. Commentaire na yo non par rapport à Oyo Cholanda. Batu ba regretter, batu ba okoma, penza batu ba okoma. Malheureusement, moi, je transmettre un message et pas Poutine à écriture, Belleville candidat patronisé parce que naibsara ok yo yebi naibsara ote me yo yebi na batu qui na bloqué parce que ba appel ya ba kopeki seleki. Vous comprenez? Yo pekisanga yo tindanga tesko pekisanga o bano pekisanga na ndeni. C'est il faut na bloquer yo parce que nga na sa musala nanga. Donc, on a profité que Belleville a la chaîne, la chaîne de référence, la chaîne d'actualité, chaîne où ça rappelle ma cam. C'est le lobby qui les uit. Donc, Belleville quand dit, fanatique na yo famille Bota, bato va soutenir la culture en beau cannabis au bazar, na choc, au tiki on a défaut. Normalement, il fallait aussi la bango à moi 2e saison et ça bango bien parce que babi pour ça ici ni babi comme on a ba 8 9 ni au moins gars film bango ba se perdre au donc côté on a soro mais capé ko penser sur ba mélomane ya théâtre et Rosamala mingi oui la ta 2e saison pour na ebi o e asiko isa bombo clouds o ezo ya siko eza bombe na yebi ke présence à mama dinana présence ya mupesha love mobutu donc film wana en tout cas na yebi te bato bozolinga bobimisa na ba film bo gérer to boye koma o ça essaie de to sur la boto ko cha capture moko ate toko cha capture moko ate na katikati na biso te bomela bango pardon yo kamawa on se comprend donc bateau bon projet je sais que yo kanga porte wana cuisine baso na bango nyonso ezoya bateau bana cuisine bateau na komi na cuisine bateau bana projet bateau bana projet moi na openza lelo faka keneka classe dadi to sara be mission azala calme azata wale kaboy matama wana zoleka agité lokwa nani yo lokwa Olga
Ça, yo ko bande émission du début jusqu'à la fin ça pour autant de chiter côté kuna. Na lobi kananyo. Aza agiter le quoi amour. Le quoi moura. OK. Aza agiter le quoi non comme moura. Vanda te Brian, vandi ça ma belle note maman papa. Mais ozo ça la émission. Ah. Tu as quatre émissions. toi na émission. OK. Monde, fallait qu'il y ait une classe. Voilà. Hein? Yo pe mususu banango basale yo ebisinga teke ba ça bouclage point. Non mais biso siko heureusement même au bouclage eza to la date na ba laisser passer. Le bon Dieu nous a fait grâce. To commune na ba barrière wana ba mbila batondi kana ye na la carte nanga na technicien to koti na biso to leki sans problème hein bango faut pas aussi mbila pas bi ye wana je suis na kosi fou la bateau donc ezaki ebele mbila binini bango te bobo lexa bango ba fungoli biso nzela monene mais toi qui ka deux personnes c'est que bato misuzu ba yima balobi présentez-vous yango ebele bafinga bato na télévision jour kaka eza na profiter quand eloko jour eza ba kotuna yo yaya présente-toi qui es-tu oza comédien je suis Abakouk wanande akema kalamba moko oza comédien tu n'as même pas une carte d'artiste tu n'es même pas connu tu es dans l'informel oyoko batali susu musala mususu ya ba noble un travail noble pour noblecité za awa na musala ya journalisme ya lisango ndenge za Clédo Lobaka lisango micro tu es aussi dans l'informel un jour bakoyebisa yo madame présente-toi obando lobanini ngana bando lobela belle vie te ngana lobela nanga ka Ursule Pechanga te ngana lobela nanga ka Sila on va vous régler et bo sepela kalaté dans peu de temps tongo étant nanango prenez le temps de bien fêter l'association des personnes vivant avec les insultes dans leur vie continuez comme ça maman moi lele lobi oh Sarah Tola ngana za fan na yo c'est fona chela ngopinda audio Brian maman toza en pleine émission tu appelles les gens donc soit au moins c'est autre chose reste professionnel madame en tout cas mes frères et sœurs nous devons faire très attention lobi bakoya kobenga yo présente-toi obano tanga ba kombo ya bato yo banaki défendre po bano finga bato yango na bando lo batadi comprenez moi si moko lobby azara en Afrique du Sud aleli oh maman Sarah Tola nga kutunde na zaboy na sala na nga be mission ya polémique te na sala kaba analyse na kamwe ningo tindeli nga copyright na FCF nga ite manager na nga mto gérer page na nga et ye mto zo ba décision o ya lingi je ne pense pas que na chaîne na yo otikala ko cha titre négatif na kombo na nga te Sarah Tola otikala ko cha photo na nga na miniature te na nenga mabe alors soko chaki il faut la frapper et puis tant mutolo ba Sarah Tola eza kombo na nga et a kombo na nga ta la YouTube eza entreprise so mutaki ofunda ona kombo na ye mobimba ba ko bloquer au chaîne on se comprend donc wana eza nga te et a décision ya manager alors bo benga nga te na esa nga bisoko za ki fan na nga ben copyright genge ya na chaîne noté c'est que ba kuti makama mabe alors lokola ba réclamation ekoti mbano na mbano yo bando yela mutu na chaîne na soki yo pose chance komeli yo te okumisika nzambe mais eza bongo déjà na esenga bi tango ya ko sa makam na sentiment tango ya ko ofinga na minute wana oliambongo osepelati neti yana batu mususu na otiela bango ba copyright te na ozele koma misatu mbamona kange chaîne nazala ngode ya ba mibale na lingite na tikela vivre susu au moins ezala ke otinda copyright moko mais a vivre te na beta ngo 3 chaîne ke na obombela bango ba copyright mais
Baza bandeko Sarah, c'est Toi, un moyen de bandeko te? vivre, c'est un moyen de vivre. Kokangela pe moninga ko supprimer chaîne et supprimer mais on monite que wana ça allait trop loin tata mwasa bana. Zom saka motema. Te bandima pe batu te. Te zom saka Te motema. tadize la bandima batu te na iso nga na pesi batu misala na team niki ah. Bandima nga te. Vous comprenez? Te so nga so ça analyse na so akini makambo ya. Voilà, donc c'est matanga ezoya. Voilà, bandeko balandi. Maman wana za témoin, maman oyo zwi ba copyright wana. Comment ta na chaîne na yo o informer batu oyo moni. Ko bomba ngote. Voilà, bandeko balandi ya Top Media Télévision na ba ya maman Sarah télévision. En tout cas, biso tozo ka sala ba émission a pour nous régler ba compte té. Mais je vais vous dire la mauvaise foi est en train de régner na milliers. Et puis page ni ne funda yo. Page, il y a plus de 50 000 abonnés. Ou azana contrat na YouTube. Donc, ou azana manager permanent YouTube à Pesanga. Nde yango mte fundi yo. Donc, ça makasi hein. Soyons prudents mes frères. Vous savez, même hier, naye les sous ko comprendre que Bitumba ya Gomez ezaki ya maman Ursule. Maman Ursule sa page jusqu'au jour d'aujourd'hui bazo bunda. Est tala baba bandeko nanga biso to kanisa ke makambo to sala justement ezo suka awa poto yebi te et suki awa mutu na mutu azu par na ye. Mais maman Ursule wana sa page pesa na plus d'1 million d'abonnés. Justement pour ayaki na télévision alobi ke non ngai kaka batona ba beti na net na ba Google ba moni degré na za star bango moko penda balobi toza penda na mutu munene. Or maloba ya mama Ursule Peshanga wana ezokisa ki bandeko misusu s'il vous plaît ba ke ko luka comment ba koki ko nuire ndeko wana mwasi mama wana page na etilelo bayebi page officielle ya mama Ursule Peshanga. Vous allez voir que page na yana tilelo ezana nudo disponible te bazo bunda pona ko récupérer yango. Tout ça c'est pourquoi to bomaye amona na lisusu te to yo kaka ye lisusu te. Donc idée na ye ezala te, information na ye moko ezala te. On appelle ça boulot motema mabe. Vous allez gagner quoi mes frères et sœurs? Concurrence na biso ezala loyale. Ndeti donde tozabwe tozu kin makambo to tio wana to bandi ko décortiquer kin makambo. To ye na chaîne ya maman Dinana to moni ke non bokila lokondo eza wana to bandi ko décortiquer bokila lokondo. Soki ba erreur eza ba mabe ezali to lobi yango to sali donc analyse. En aucun jour vous allez voir président Caleb venir tati bino bo sali analyse ya film nanga bo toucher na ba côté do négatif ndenge il fallait ka bo toucher ka na ba côté do positif allez baba no créer bino ba problème non. En aucun jour parce que ezali c'est sur le plan professionnel. Nous on vient juste pour apporter notre savoir. Un plus na biso po bandeko bazo sala wana so bayoki ba améliorer aujourd'hui. Maman Ursule na maman Bellevie ils sont là bazo travailler. Maman Dinana et maman Bellevie également. Kuna so bomoni et sobena X. Kuna so bomoni saïna vie de loin. C'est la culture congolaise, c'est les Congolais, c'est les Congos qui gagnent. Mais la mauvaise foi, c'est-à-dire que prière eza ye a exista kalisu souté. C'est comme ça ils ont cherché même à effacer Bellevie. Gloire à Dieu. Ils ont cherché il y a qu'à effacer Ursule Peshanga. Gloire à Dieu. Les lots baza au baza. Non. Limitons-nous sur le plan professionnel. Ça passe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous sommes là pour nini pour les Nigériens on a ba monate que si Ursule représentait quelque chose. Même les bons dieux vont vous frapper. Ezali makambo ya malamu te. Totika ba habitude oyo bande konanga. Totika ko sala biloko o biso awa nde to bandi na biso ti to ko silisa to bando sala ba analyse na biso to tozoko potananga awa na concert nanga na plateau justement pour nous pesa bino makambo ya malamu. Je suis très heureux de savoir que beaucoup ya ba maman na ba papa aujourd'hui va comprendre conséquences ya motema mabe. Aujourd'hui, même si vous arrivez, dans toutes les personnes qui viennent à la télé pour insulter les gens au nom de Maman Sila, ils sont incapables de faire la promotion de cette maman. Incapables, preuve. Il faut aller voir ces films. Le film est tant attendu, selon eux.
si je mettais la capture ici, oh, nauto ça la capture, c'est bon, ngana ça la pena ba monitoring wana. Na siona kana na ba chaîne qui pas maman Dina, maman Ursule, maman Nani le matin pour voir. Mais et ko salo na mutema pasi na mawa. C'est ça. Retour à l'expéditeur. Le bon Dieu est juste. Regardez le film. Mais kende kotaka kana Belleville télévision beta kin makambo. Épisode o ezali na ba vu mukie eza o de utokota. Ya si c'est na kansi eza na 8 heures du temps, 8 heures ou bien 10 heures du temps. Eza na plus de 81 000 abonnés vues s'il vous plaît. Mais ce qui veut dire que les gens sont en train de consommer Belleville, même s'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas des insultes. Azana bateau yo ba finge la kaye batute, azana bateau yo ba kendaka kolobele la été, azana bateau yo mais les gens sont en train de consommer ces films. Épisode de Souka. Oeza na ba abonné ya ba vu mukie, ba zer mukie, eza na 80 000, plus de 80 000 vues. Contrairement et pas de personnes vivant avec les insultes na ba vie na bango na minoko na bango, allez vérifier, allez voir. Moi je dis allez voir. Il y a des épisodes où il fallait 3 4 5 jours, mais donc ils ont 70 000 vues seulement, ils ont 60 000 seulement 3 4 jours. Impossible et coquille kosalema et pas il y a maman Belleville télévision té. Pourquoi est-ce que Belleville se passe ici pour le Bakenga na l'équipe Batunionso? C'est le bon Dieu qui justifie Basor nae. Nous vous aimons. Bino nyonso. Ba maman na biso, ba papa na biso to linga bino mingi. Ba critique o biso to salaka awa esunga ka bino. Ba critique o biso to salaka awa ezalaka leçon pour na bandeko misusu. Kofinga ezaka arme ya ba faible. Ceux qui viennent ici pour insulter, ce sont des faibles. Ceux qui viennent ici pour nakolobaso oni ce sont des faibles. Au finish, vous faites quoi? Le résultat nango eza nini? Les associations de personnes vivant avec les insultes dans leur vie. Résultat eza nini? Est-ce que aujourd'hui tu reçois la sondage il y a une semaine lokola makambo yango donc etikalaka ya maman Belvina maman Sila. Au sali sondage, il y a des chaînes wana lelo. Bo l'équipe est sous la télévision, bo ban ndi pe ko finga bat. Bo yo ka soni do boko tabandako. C'est-à-dire, vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites. Et nous là, le bon Dieu nous a fait grâce. Ici, nous faisons la promotion. Ici, nous faisons la promotion. Voilà pourquoi promotion otozo ko sala bilembo nango eza. Soke et pas maman di nana bilembo eza. Voilà. Maman Sarah, naza na question moko eza na moko pe ya ba concert na biso, je vais pas citer son nom oyo pe en tout cas elle est parmi ba travailler mingi na mosala ya journalisme ou na presse, passage na ye sortie médiatique na ye, il y a beaucoup de personnes au ba bengi de part et d'autre, il y a certaines personnes au bazo kende na musika pour dire mais ndenge nini bafinga kabato awa ndeko na bino mwasiona ayaka te ndenge nini maman Belleville azaka insulté président Elombe, même maman Olive Lembe insulté bato ebele bazalaka insulté bayaka kobimate. Mais aujourd'hui elles sortent pour régler des comptes na bandeko misusu, entre autres une façon de répondre Saratola. Je pense que tu as eu le temps ya kolanda pour na ba respect ya bandeko misusu, parce que comment so tangi kombo mutu ekomi que non au diminuer au toucher la personnalité na yo moko na pour na ebike tu contrôles les net. Quand tu as suivi cette émission, tu t'es dit quoi, Sarah? Na lobi dangelo hôtel na lobi ga mission accomplie hein. Nde na lati penda Tommy na nga boy na ti robe na nga Calvin Klein boy. Il y a pas match. Na ti montre na nga il y a ultra boy. Bracelet na ngai, a bag na nga, moi cerceau na nga, moi lox, moi linette. Il y a pas match t'as dit. Rapport nini na question na tuni. Kasi réponse kende na lati na nga pinda boy. Est-ce que na ko ya rolo bato ko sala analyse ya moto. Oh ye mo wa ko s'exposer ta yuko.
mutu ye moko aye ko s'exposer nde balobaka celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Nani atuni yo oya kosalela biso bilan wana nyonso qui t'a demandé ni ne choqué yo ni ne poussé oya kosala émission. Il faut oluka koyeba no eloko ni ne choqué ndeko aya kosala émission. Déjà nga na omona mutu oza lâche oza faible. Soko oza lâche oza faible. Papa tia caméra pa na nganga mna oloba ti. Mutu soko oza lâche oza faible. Ozo comprendre okoka ko faire face contre batu tetadi ngasi konde nzamba kelanga. So na belle vie na belle vie. Soki naza na dinana naza na dinana. Soki pe naza na peshanga jamais na oya oloba na télévision oh nani oyo kasumbale sakutu aza ya nanga mais entre temps na chaîne nanga na tika ba finga Voilà style ne nga déjà bakolo ba chaîne tout o ba finga nga bakolo ba chaîne wana bo rapi na problème nanga. Oh oui okota la na komona ngati mais na mafinga nga journaliste wana te kolo chaîne kaka nda na problème nanga journaliste te parce que ngane na kolo chaîne so nga na bi émission na bosali ba fingi belle vie ya na ngeleka te yo okotika yaya na yo bobota mine tata moko mama moko ba finga eleka na chaîne no toke musika te soki belle vie za ya na yo soi-disant tozui tolongoli na belle vie amuta maboki tozui ya na o propre nde na vandi bo ataku to solola te na bi bon basala émission ba fingi kuna ba na vandi bena boeko na otap na nde bo sabola dadi tola soyons humains. Pourquoi aux lâche? Il faut assumer. Quand il y a la guerre, tout le monde doit assumer ses propos. Lobata, lozala clair, zala zoa bande na yo. Et alors ngana za clair au milieu du village et longwa. Na comment ngana partir ba kosekate au milieu et longwa. Longwa na zara nango suste. Bon no na de longwa. So il le poème bimi na côté ya nanga ka fani. So na lingi na loba na côté le. Na longola au milieu yaya loke ba futa salaire ba au milieu du village te. So mukolo ba ko tchela biso au milieu du village salaire na kozonga. Loko pe na leka na ngana déontologie te. Déontologie mais il faut respecter quand même le principe parce que Moussala au Moussala il y a règle, il y a principe. Il y a règle et principe. Il y a le règle et il y a le principe. Et puis il y a éthique. Je suis désolé mon frère. OK? Donc zala na courage wana nga na longwa nga déjà au milieu du village. Nazara à côté à partir ba faible mais au milieu du village ndé na sala asuste parce que Congolais ebi au milieu du village té lelo na koza la to sali oni no ko l'acception libumwa pembe bo lelo na koza na putadi na oloba bien tadi sala émission bien tadi jour mon yo lo baka tadi émission na lelo zaki bien mais ozaki au pointer au critiquer mingi batu bayo finga moi te na regretter obimi mbala moke ye abeba na kana ba tamie kutu na za na kana parti pris au milieu du village en tout cas ils étaient sustés mais botika kozala balash zala clair soit ozana ye soit ozana yete très bien likambo ya oyo loba azaya nanga yaya batika ba finga ya na chaîne te so ba comment finga ya na chaîne c'est ka ya noté ya 12 na munoko yo benga yaya mena chaîne inozo kotsa mafinga bavandela yaya matin soir ça n'a pas de sens. Moi je suis mon ngai so mutu ba yo finga mutu na chaîne na nga se kinga mona autorisant nga mona tadi muta ko sauter ezane lo mote le kana ba chaîne na biso sans consentement na biso preuve ane so to sala émission so ezane lo moto se pe na mote to lobani ba kata ngona montage. Donc nyonso elekanaka na média na réseaux sociaux eza accepté et pas mukolo chaîne ayebaki ke muto azoleka ofinga belle vie et puis ayebi ke émission nani émission Sarah to la démarrer belle vie ay boko tsango boluka nda titre bo tiale bo matise na miniature sko yo ko sabato ça qui l'acheter que belle vie azaya nanga
Oli analyse ni na satadi. Nga analyse on a ko salara yangwana. Voilà. Na analyse na sali selon émission salamaki wana o batunions tu bayebi. Nga na retenir ka ke Belvia ya na ngasiko no mi tuna ya na o ba matsake mafinga matin midi soir pour nani. Eza lâcheté, eza hypocrisie, toto benga ngoni. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, Nakanisi, vous avez compris, Madame Sarah Makambo Alobi. Mais je vais dire un truc pour te clôturer. Mes frères et sœurs, to respecta kaba limite nabiso, ba réserve nabiso, et vous allez quelque chose de bien. Et vous allez eloko yamalamu. Et vous allez eloko yamalamu. Batumisus auto ozo lokola ba exemple. Vous avez la bêtise, vous utilisez bango lokola ba. Oh maman Olive, maman Olive Alexa biso bolingo. Wapi bolingo? Donc vous utilisez bango lokola ba exemple été. Oh maman Olive Alexa biso bolingo. Wapi ango tozo mona te. Wapi ango. Donc en tout cas, on doit faire un effort. Soki oyebi ke Belvia za ya na yo, okoki jamais en aucun jour ofongo la caméra na yo batu ba finga. Jamais. On se comprend. Bolingo ngo bobeta tolo ba Alexa biso bolingo. Tozo mona ngo te. Bon prouver biso que ya za ya nanga, bon prouver biso que maman l'accepte so bolingo, elle accepte so unité. Bon prouver yango na miso batu. Vous comprenez? Tant que yango ezate, to benga ngoni l'acheter. To benga ngoni 12 dièse, hypocrisie. Heureusement que ba masque est déjà c'est long. Ngana ebisa que tout le monde est démasqué. Oui. Donc ndenge za wana batu nyonso to baza démasqué. Olga bimisi identité. Oui, oui. Si on a restaurant Belva Kindo Sani. Na ebité moi sur qui est commerçante, sur comme YouTuber. Il pas vu a la vidéo ya si la chaîne nae a commis pas tena titre. Makambwe andesuka. Aluka la visibilité ba produit na ye to aluka visibilité ki bo moto. Ya no YouTube comme no YouTuber. O sai de akombo fungo ka chaîne no wana. Bana peka ba like. O ba ke Coach Mushkovich pas commencer à banaliser. Aki manaïra ba produit sans suite. Vous se comprendre bateau bayara na bana détermination te ba le ba luka na vite. Très bien. Donc pour nanga tout le monde est démasqué, voilà, on est à l'aise sans rancune, sans problème. Donc voilà. Et puis tout le monde est famille Libota. L'avenir nous donnera raison. Et tout le monde est famille Libota. Biso tout toi famille Libota. Biso tout sauf personne. Problème côté za na moto. To zata na tadinde na za a na zata na problème makolo te. Na makolo soso te. Na za ata na problème na moto te. Josué na zata na problème makolo te. Ya na mbasu te, ya na soso, ya soso te, ya mikiete. C'est gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Na zata na problème makolo te jusque là ni problème ma peau. 4 couleurs, non, exacté. Na zata na problème à pote, na ta na problème. Très bien, voilà. Na zata na problème à visa tende na za a. Na za na ngote. Oh, passeport atade ou meli. Oh, na zata na problème à passeport te. Oh, linette et boukani tadi. A commis avec le tadi na zata na problème à misute. Nde na za na ta problème te. Très bien, voilà. Mesdames et messieurs, en tout cas, Boyende Tosuka na émission avec maman Sarah Tola. Mais je veux signifier quelque chose. Nous recevons... C'est un problème, mon con. T'es là. Nabosana ki kotoka. Ah. Mes frères et sœurs... Nyo sola na problème te, mais na problème ko tadi. Non. Kotoka, on laisse tomber. Kotoka. On laisse tomber. Bisoni sototoka. Ce sont Batu oyo bazali na ba argument tende ba kozo ngo sujet. Eza argument tete tadi. Ya na batu. S'il vous plaît Sarah, ya na batu mususu. Otalo boya mona place ba no fingero te. Ouais, kasi yango na lobby argument eza tetika to créer parce que bisonio sototokaka preuve eza na bande ko misusu ba mama misusu ba papa misusu tina mituka na bango ezala komona aza na mwa ventilateur ya mokie azotambola na yango aza na climatiseur na ndaku na ye aza na climatiseur na voiture na ye auto cha ba climatiseur pona okangani. Bah ouais, non, wana eza faux débat, eza débat ya balabala de personnes oh, ils ont rien à prouver voilà, yango bozo mona bongo. Mais je vais signifier quelque chose. Ici il y a des amis, il y a des personnes qui m'ont appelé pour me dire mais écoutez pona nini bokomi ko bomela mama si la cop ou bien pona nini bokomi ko bomela
bandeko misusu cop o babakendaka de pa maman livre eza place bavivaka eza place baliaka ngai na Sarah tozo ko représenter eloko te et pas maman livre on représente rien. Justement oyo biso toyaka siko na bien nana pekisa bango baza ba indépendante na âge na bango fo ba bokola ba s'il vous plaît ba ta copain s'il vous plaît non je suis pas là-bas s'il vous plaît laisse-moi place ba olomi yondo place ba liaka bango bana biloko kotela bango bongo te tika ngai na solola na bandeko nanga o balanda biso tozana na plateau te yo sur na pesa ko da maloba donc okangi maloba nanga et si na pesa ko da maloba bandeko tozalaka na bango balandaka biso bapesa biso considération maman papa nous ne sommes pas là pour détruire mais biso toyaka awa justement pour expliquer aux gens omoni makambu oyo basalaka epa mama wana makambu oyo basalaka epa mama Belvi tika na silisa ide nanga s'il vous plaît bango nde bazana bakanga kanga mama na bakisi maman laisse-moi finir bako yoka na au moins ata to sale laisse-moi finir maman na yoka na ngoti s'il vous plaît laisse-moi finir mes idées s'il vous plaît. En tout cas, nous ne sommes pas là pour détruire la vie des autres. T'as dit, maman, arrête un peu donc avec ça. Ce que nous faisons, c'est une façon, il y a Kolobakien. Oh, c'est justifié là. Non. C'est ezali justification, mais c'est une façon il faut faire comprendre aux gens. Nous ne sommes pas mité mamabe. C'est-à-dire, oh yo bino bozo mona mabe lelo et ezoko salema mabe wana basala kango et pas ya batu nyonso. Mais biso a tozo ko finga mutu te to tuka mutu te to lobela mutu mabe te, mais nous prenons juste un exemple. Mais Sarah n'attend pas que maman Olive abenga ya kende, moi aussi donc également, mais so abenga no kende. Mais aza maman mutute papa mutute azali maman donc c'est que yo boka filer na monyama te azali maman batu nyonso s'il te plaît yo o boka filer nani filer na monyama c'est la maman de tout le monde kola la muki boye alobi kola la doa la muki alobi bino nyonso baye boyaka bokoya te lelo na ke kozwana nga batu moko na ngaba na njili non elle est libre mais to bomela bango copter mais c'est plutôt vous devez faire très attention le respect wana oyebi mbasu ezala do réciproque oyebi pese na mbasu na yoka kango oyebi malada njoko nous sommes les enfants de Dieu eza moi babiloko wana pembeni ya bana na nzambe tala Bible loba eza na ba richesse mususu bazwaka te na sens nini ekomemelo liwa Bible lobi mibatela nzamba sa nini abatela yo mama wana aza motema ya kosunga aza pe na motema ya koyede me nga lelo so abengisinga na okete oyebi na okete mpo ani na obatela mpo na nga na obatela vi na nga parce que nde toza boye nde nanga boye nadeya nao na bakomba vi na nga naa na bakomba famille na nga tadi nao nalongi te nabakisa so komba mama Olive mpona koma okende kinga kati donc c'est que il faut na koma vi na nga nakomi kaka pembeni na losambo kaka bon or toza ba humain nalala pe jour mosusu nabosani koprier nakozwa pe kanda nalali na kanda parce que wana toyaka ba porte d'entrée babwakelinga mbasu ezwinga moi teke vi nanga ekomi ya danger yango na oyebi so eza na ba richesse mosusu eza richesse mais eza na ba épine pozwa yango fo bamine batie wana soko oniati place ya bien te obombarde mama bato asungaka bato mais bato bazalaka deya na ye ekoma loka circuit fermé balingi mutu mosusu abakisama te soka bayoki yo ata na sango ke mama Olive aoluka tadi osambela wana na labor bamoni bapériode wana nyonso oyo fo ke ekutana na mama Olive za na état de gêne lalobe couche libandi na se na mbetu te na coussin te na se tadi ozolala tolo na se prier sans cesse oyo je t'aime na téléphone eza susu te ata ya kokoma tika kota pina na kati ya sainteté mpo bayebi tadi nde akeboye soki mama asepeli na ye makasi tadi abongi so mama asepeli na ye makasi tadi asombi bandako so mama asepeli na ye makasi tadi ake poto mama kovoyage na tadi baotikelo nzela te tadi baotikelo espace te baotikelo te fufu tika tadi nayebi si otika fufu libu mwana pla okomi abdo forcé luka papa Diego voilà ndeko nanga na opesa conseil po
Yo na yo ki ondimi okende mais ngana te même moi je le dis soit bengi ngana okende. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est pas une façon ya kobomela bande konamso cop et ça cop na bango ça se souvenir na jour ouais. Est-ce que bike Nicolo ba otala biso ekiri ekiri bito ouais bazotala biso makasi oni ki otala biso ndezala dia no okete no pe ba bengi ote viseur déjà bazoko luka infraction de l'année te bakotso na liste mo lili mama mono atate kombolo te baki au salaire ndo za na kombono baki nango au sali tadi na kombo na yesu ba okende nango tadi au salaire te faut pesa komboti falo lo batende za na bango balinga te ba yoka mutolo bako soki mama Oliva Bengsinga balinga na bango te basala circuit fermé mama bato akane na promte bato kutu yo ebi combien de fois Bellevue azala combattre to vandanga na yo mutu kisimbi na koka babimisa kuna babengani Bellevue ote oyoka ngote toyoka ngo biso nyonso toyoka ngo kana est-ce que ba mutasala liste à Dubaï ça émission tozongi liso kunati oyebaka toyoka ka net Bellevue azaya nanga ye mutasala liste biso toyoka ka ndenge batu nyonso et puis bango bazoka information wana wapi po bazalaka na kati ya bureau ya mama te tadi ko papa ne ale sika wana ndeko nanga koloba te ke so mama benga na kokende tenga soki mama bengi na okende ba osala eloko te nous avons Dieu maman nous avons Dieu nous avons Dieu yaya nous avons Dieu maman nous avons Dieu moi pour finir, je dis en tout cas, to bomela ba maman na biso copte, to bomela mutumo copte, mais c'est plutôt tozo koloba ete et kozala malamu. Ba bomela mutu aujourd'hui ceux qui respectent wana économie. Ba bomela mutu cop, mutu azana posa remplacer. Nanga netinga na kosa procédure monter ya bomela mutu cop pour rien gagner. Na osala rien. Donc ce qu'on netinga netinde boy. Na lobinga isoki mama Oliva Bengsinga na okete sana ngage kinga. Na okete ce qu'on a bomela mutu cop ndeni. Na lota ango pete na lota ango te tadi moni ba place o batu babundisa batu mingi pona sika wana ko riska penza te ngana na bana ngana ko bando riske te po ba kabela ngambongo mo ata za 10 000 ata za 20 000 ata za 30 ata za 50 000 mais écoutez bon mo inanga te écoutez bon mo inanga te donc bon mo inanga na batela ngo ka ndenge za boye parce que na uti na ndunda matembele na ndakwa mukie nous allons vivre nanga mais nazaki on peut parce que je vivais avec mes enfants. Très bien. Donc nako sali ka moteka pona ki monta mo royate. Demain ou après demain na ba business tanga na sala montagne soso na ina simba na simba nanga. Mais o eza plus cher eza vinanga. Ba insulte nyonso o Bellevue zo na réseaux sociaux eza pour ani. Jalousie wana euti kunati. Est-ce que bien ngote? Est-ce que liboso zo mona mafinga ya aller retour? Na ba comédie za mona ngo donc kama mama Oliva ya koti abendi ba o alingi a Monique e pose a pembe na nga e pose a pembe na nga et créer ba ennui on dirait il y a zora mbongo ebele tozoka témoignage à Barcelone yo ndima ke Barcelone zora ba enveloppe bongo jamais on comprend ba yebi ke soko kotani na mama o mati o rozwa pena fond de démarrage ya vie allez ba sali bloc yango moni matin midi soir bazako finga Bellevue ti lelo ba finga Bellevue et campagne na bango à l'époque tant bazako finga Bellevue ba finga maman Oliva zaki maman Oliva baye ale mbaye parce que ba finga na kombo na sunga ba comédie belé mais ba finga ngaka na kombo a Bellevue c'est que Bellevue zambu mama bela sani na chaye mopanzi donc même spirituellement soko ko réussir yebara même physiquement tu seras combattu mon frère ngana ruyate na ko yakate na yakate tala mwana mwasi au Bellevue asala mutu mabete mais est-ce que oui que va comme même ko combattre nanga ka pour non soutenir oui ba combattre donc bazo utiliser ba moyen nyonso ka juste pour yo o se décourager natika e bango ba continuer mission na bango ya ko finga kai ya ko renier ba place miso seza ya okota te tadi mama batu aza bien eza na ba place mususu ezaka au mona yemo patron ndako aza gentil aza bien mais ba travailleur o bana kacha ndako wana ba opeswa ta accepter biso mona ngo même na ba bureau ba kondi
omona oki omona mokonzi mutabengisi yo secrétaire à pamba aocha okali po ayebiki oke kuna oki ozwa aboya penza ote nga naza informé awa te bayebisi nga te nini te ye ndenge aboya omona siko deuxième secrétaire aye osignale yo o mare ndenge eza boye so okoti kuna ozwa mwa mokie libere biso tadi ata chef ayebi bakoti so tala bandosaka boye oh non il y a un ministre qui est derrière elle est venue en retard ya bandokosaka kuna il faut solo la mutu tozali na ebisinga bisara tokolonga butu solo la esalelo te ofpesi omona bakotisi yo mais ozalaki na rendez-vous oyo eza ni ya tata na ye ni ya mama na ye donc ozomona ke eza partout eza ka pona mama olive te tadi eza partout même na misala mikie oyo omonaka oyo eza partout domaine wana ke mutu moko motema malamu asungaka bato mais tout autour na ye circuit wana bakotaka bato te mais nayebisaka nzambe so bato ebele bazalaka na motema lokola tata po mais mokili ebonga tata po motema nezaka ndenge te wana aza leki ya mama Marie leki penza ya mama Marie tata mwasi ya Jésus boy ti tadi est-ce que ba komba babenga tata po sans pays akana pays te kota ute yebana te tomona mbamo tata wana tata mwasi te ya Yesu oso comprendre te na comprendre donc oza ndeko nanga taka na zwi tana peso conseil na media à part bitumba ya molili physique bakoatake yo sévèrement tadi sévèrement tala kaka bato bazaki na Belleville ba réussir non ko désactiver bango bakomi benemi à Belleville est-ce que omona tadi nde bayoki yo wana table ronde yoki yo voilà jour tadi oyebisinga sara tomonana na oya te na oya te nayebisoka no coming na mama abenginga alobi mon fils tu es un garçon très poli voilà oza mwana nanga tu te bats dans la vie et puis voilà juste maman m'a félicité parce que c'est notre Sarah bato balinga comme ça maman wana privé pona nini no coming tadi c'est ça le problème wana ka jour wana okana yokaki babenga kiyo o bloquer ngai po yo mikolo ezaka kazoka conseil te na ko bloquer te na ko bloquer nanu te poko tindela ngata mwa mbongwa te tika so comme ya bongo c'est tika non mais kozwa pété so boyi ko kende kozwa pété kozwa pété eza lokolo mbongo nanu boloko titele bobani déjà komi kabola déjà soki na zuito te to beta lisolo nango te te tika kaka soki mais to solo la te bon so siko esalami to yokanaka déjà te ba témoin nanga baza 4 personnes liboso nanga 4 sona kemera chenga la sara bozani 50 francs te Josué, tu vas m'accompagner le la technicien. Ou accompagner nga na plan na ye mama aza mama na biso nyonso. Te ozo cha muno makasi na bi ngape na za na kati. Te. Conseil nyonso pesi mama ekoti. The conseil is coaching, is vending, is planning, is pass. My conseil is good. Your conseil is good. I like it. Mais me I don't know give you money. Why, Daddy? Mama Olive called me. Give me his money. Parting. I parting. I planning my car. My car. I parting. Is mating its vitesse. Mom's is tell me I coming. I voy mom's. Mom's. God bless you. Yes. God bless you. You give me his money. I project is here. I develop. Yeah, mom. My money is me is here. I planning. I parting is here. Yes, I parting is here. I don't know give you. Yes. I parting. Me I parting.
Evening is my home. I sleeping, I living, I praying, I spring. Me, I'm coming is home. No. I this everything is security is mba. Tola is not matting is here. Yes. Me, I not matching. I am forming is a security. My home. Papa Paul, Papa Ali, Papa Donna. Tola is coming is here. I not mounting is my maison. Yes. Me, I cherish you is Libaya. Libaya, I sorting is a deuxième porte de secours. I sorting, allez, I parting. Atadi. Yes. Atandambute. Te ozwate. Conseil. Te conseil na zui. Te mais awa déjà nde to soli boye ozwate. En tout cas, te data mukieka. Bon. Non kanisa yo. Mikolo tozaka boye. Ka boye. Moi likolo komata donc ba basket et ali nango. Et ali donc mosala ko sala ezate. Eza nango donc normalement na kututi na la tango te poneti boye to na biso na parler. Mais muta mona lora ko tinga na matana na tapia nazala nga makolo ngulu neti boye muta mona koti na zwam na basket na koti na mwa wenje na ya mwa kato akongolita mususu ba basket ba $10 rebele make up ka makasi aye na epe na media bani na yo finga bata moni net ala ta danger ko leka batu robe kutu Calvin Klein ya pamba na soma $89 robe ka ya pamba. Donc, et ça bilo a mokili. Et ça vantant ninge soir abino oui. Il fait soit bino batamité mama be bato aketo, bato bolo ba tout est vanité. Mais ça vantant te. Et ça nazui ya on lata. Voilà. Tango eza kité, nazaki complexe te. Nazaki pour vendre kimia na olata ka selon bozui o nazala ina. Très bien. Mais soko zui nzamba kuma pambola yo ebiki na na aboye na capable olala nzala te na pe capable osoma montre $1000 na capable olala nzala te na capable osoma ma basket na ngape ya bien yo ranti batu to na baloba tout est vanité makoki ya tête di so azwi mbongo oya oluka ndako na gombe so azwi mbongo oluka te poto so azwi mbongo osoma mutuka cher oyebi nga na za oloba na camarade na nga na oloba tout est vanité te menga zo benga ngo dépense. Tadi camarade nanga ya lukaka banda kwa ya minene ya cher. Sora zo pesa commission ville Bovin GB. Très bien. Habité Bovin comme cité. Naningi ka GB. GB pe mpanza ba côté ba Shoprite. Ba GB ya peme na ville. Na bisenga bi oza yo moko. Ozo binga ba lukilonda kwa $1000 pour nani. Okoka chambre, salon, douche, toilette, cuisine, awa iza nango ba 250 pe ya kitoko. Abisaka na okokate na ovanda ka na place ono loba. Esenga bi différence ne eza ko futa na cité na moins cher na ko futa na ba ville nengo linga wana na cher. Abisaka jour okoma na mbongo okoma ozo comprendre que il faut assurer pe sécurité na. Voilà. Ovanda place à bien. Yebisanga tadi bando banda koya oso ebi voisin. Natural oye baba moto. Au monde est déjà. Même pas. La peine on a monate. Na monate. Eza de la sécurité na kati. Eza de papa au filmer, soit bolongo le yango ozo filmer. Eza déjà sécurité ya vie à moto ya liboso. Eza ko assurer na nos places à Rwanda. Rwanda na commune bien, Rwanda na quartier bien. T'as dit ba te belé bazo ba problème na vie pour na banda ko fouter. Oui. Komba e banda ki doit randa ko futela oke futela na bandoki ko futela na lupanga basenzi oke futela na bataketo ngana yebi mama moko banda oloba na batu so yo zwanda kupa na condition za célibataire ye moko botata bana basi ngande na rata ndako mona gitambo po nazaka célibataire ba yepsinga ndako papa lupango azoka ba fiancé ou bien ceux qui sont mariés donc le cause marié te wa fiancé te en tout cas tu peux pas. Donc ils ont fait partie de la sécurité à monter. Donc so za na makoki t'a dit oyo benga lelo tout est vanité yope au salango. Mais ta ka lelo to comme pe ko fouet ko bi bate.
Ouais, c'est ça, ouais. Ça arrive. Sécurité, oui, mais tokokisi koko bimate. Donc, on est bouclé. Obimi ozonga. Obima okota na yo. Mais biso skolo ka tozara na ba voiture. Obima okota na voiture te parce que faut kota makolo. Très bien. Donc, tant mieux ka to bimate donc yo tamona ba taxi te. Donc, mutu nyonso, c'est-à-dire enviaka atambwa na mutuka na ye. Alongwa na via makolo transport. Soy mutu aloba na mutu asomi mutuka tout est vanité. Loba na ye eza keto pono zimbongo te so zui. Dam suyo ko somba cher koleka ye. Très bien. Donc eza ngilo a mukili. Mais monso batu ba ogangela ngote photo ya rapeti keto cha. Po ya na batu mususu oganga ngana kenda ba poto. Tala ya tadi okoke no poto. Poto nino kendaki. Est-ce que poto no pindeza poto wana ba photo a poto. Ebi ba photo a poto. Tadi. Omona nga la statue de la liberté te. Na Palm Bridge. Omona nga te place basala El Diablo. T'as dit poto ni yo quand on parle que na kenda ba poto yaya photo a poto eza po bokanga kana Tour Eiffel na songe wana à part wana ba vlog a poto eza yo ke poto ke vana ndako a mutu nga ke poto na la hôtel de luxe non ça ba visite non kota ba restaurant na ke no tala poto ni est-ce que un autre bengi mutayo expliquer biso ba poto ba te belé ba ke ba poto eza inaperçu. Il y a inaperçu et une photo okanga photo elenga Times Square tout na batu ba uta ba par-ci par là batu kutu ba en États-Unis mais ba yaka ba envia Times Square wana ba kanga ba photo poto ni yoke so kenda ba poto ta 5 fois mais poto peut faire refléter na mais et l'obélu au sarandeti okenda poto zela sarandeti te non répondre na ngaka te non lobaka te tozo solo là nzela oke sara eza lokola do ko okenda poto oui tondimi mais poto so bazui ba poto nyonso yo kendaki batali na corpulence na ezo kokana te no mariette no balaning oso comprendre ezo bala na te e bala na nango te ke na muto pe ninga za boy asali 7 tour a poto no marié e bala na te wana nani wana sara nani wana po nga na utocha te na so pesa batu be exemple OK exemple bato bayaka koloba mote na bike mutu asombi biloko ne na kato alati ache makelele siko mona mutu mususu ana ba basket a solo abombi na palineti ona te ya Tomi o comprendre et puis Tomi na sombi en te ponga akota azandu te e utika kuna na sombi kuna na ye nango donc ozo comprendre batu mususu ba sa makama minene ba loba te. Très bien. Nga poto bo lukanga te nga déjà bomona naza na ba vidéo naza na ba vlog okenda ba poto bo ba vlog eza toi ferme la porte ba vlog eza wapi okitaki wapi ovandaki na hotel nini mais bon okenda kosenga visa bolo ba tourisme ozaki wapi mais des fois aussi c'est là des fois que ça voyage secret biso za influenceur tali boma na lisola secret influenceur a vivra bongo eza secret parce que même hôtel ozola la au laxat au lep c'est ça ta comboté mo laxat parce que na la hôtel kingani et puis na mboka ba pa ya bana sécurité to lobi ke na la hôtel etel o bangani il y a des poteaux et des poteaux t'as dit ba poto nanga o echa batu ba kiol po mata business class il faut zo chance okuta na mama Oliva memayo asombeli obiye t'as dit ba biso no tanga tala ngana ko sarate kota tana kota na Bruxelles Airlines kota salara net ozo koso somba billet o chata ke Kinshasa New York luka business class koko sate ya na capture au moins aller à pamba ya business class et peso ba 4000 soche aller retour et commission ba 8000 yaya wala ka fo maman livre pardon frère maman livre mais Sarah je avant to kota na makambo ya film oyo avant to kota na makambo ya film ya toto sala ya kin makambo t'as dit non ça avantage s'il vous plaît yo kana no Sarah il y a une question qui se dit aujourd'hui Sarah pourquoi tu s'attaques
na et puis iPhone nanga bato mosusu baza na ba iPhone Apple yebi bango te zela tali azala kala iPhone vantaronga nazopekisa yo yango Sara okosimbisa bato kisi. Est-ce que yebi ke na réussi ya Apple nga kombola ngai na kati ya Apple nde naza so na bina commander ata ba AirPod na nga na commander ngo direct na Apple na commander Apple yebinga bachelanga nata en anglais screen nata yeah bachelanga ngo na tia vidéo na ngoti na Apple eza ya obomba te na kenda i tourisme tango zo avisa bolobani tourisme te siko tourisme ngo yo sani na kati ya tourisme saide yani ka kenda i tourisme yango mais au moins mutu muso asimi na iPhone 14 est-ce que Apple a yebi yo est-ce que ozo ka ba message à Apple et cotipé vous comprenez t'as dit koza mutaketo te Moninga zui sepela. Voilà, na sepela na bozuna bino nyonso. Aujourd'hui, ces termes wana batupe bazo komi tuna mingi mais maman Sara à chaque fois a komi koloba ete bae oyo bakindaka epa maman na biso maman Olive. Bae wana bafandaka na bato kaka bafingaka ye. Bae wana bazalaka incapable ya ko défendre maman Olive lorsque maman wana aza exposé. Naza na besoin na yeba avant to kota na promotion ya film to commenter ngo ensemble. Message nini yoza na besoin ya kopesa pona bandeko nyonso ba comprendre. Message nini o yoza na besoin ya ko lancer parce que depuis un certain moment j'ai reçu hier 2 appels ya bato bazo tunanga Sara azo linga aloba nini exactement. Non, non le belo te. Ezaka ke batu bazo harceler nga na vantar. Mais soy vantar na ngezo soyo zapenga surpasser yango au lieu komelanga tout est vanité te surpasser yango parce que boza ba même personne oyo pour finga nga na kati ya réseaux sociaux. Vantar na nga je suis là pour fortifier bato yo ba mona lora nzamba tika bango. Très bien. Bato ba désespéra moni que papa sundola et famille sundola et a ko vivre te ya côté lo biko ko utelela oye bate uta ni kota tata non ni kota maman non ni famille non ba sutuka ka boye o mati opeli. C'est ça. Donc Dieu est capable qui vantar na sala rango pona ko fortifier batu oyo baza délaissé abandonné ba na souffrance ba osambela me ba mo alora nzamba oyo kate ngape na bando mo na lora nzamba ngo ayo kanete da na ke ngara église ka tikana kende mais tango nzamba futaka ata batu basangani bakitiso muto okokazate. Voilà, un mot to commenter na nous filmer oyo na kanisi et je souhaite azoti la biso déjà biloko na likolona par rapport ya oyo uti kolanda kin makambo to komi dana suka na 7e épisode suite et fin et sili mais kin makambo beaucoup de personnes demandent que maman Belle Vie fallait pas asuki sango ndenge et sukisi ouais, il fallait réclamer normalement ngapela ngana komele meloka na bloquer parce que na linga conseil té sono sa makamnanga na profiter pe na PC message ka boye en tout cas Belle Vie quand dit Poutine a écriture réclamation vraiment eza pour na film wana batu babi eza kitoko otika bango na posa soki moyen koki kozala ochela biso sous deuxième partie voilà. Saison 2 Yakin Makambo et ozali kansimo ya malamu. En tout cas mes frères et sœurs, c'était une façon pour vous dire les émissions que nous faisons c'est pas pour faire mal à qui que ce soit. Tozo wela na biso loko tozo luka na biso pe koya kolongolela nga lineti te o lela na live non mais na lingi te tadi non mais on zela te o mi moni neti ke o so mbongo o pesa nga te de a ene koti eni déjà koti talaka nga kutu non na zumbo wango te non na moni place okete na badi de a eni bongo bato ba na table ronde tadi zela na nzela et zala susu do table ronde et comme triangle tadi yo tango zo ndima est-ce que okoya kolela biso na live te wana ozotoka na libandi ozolela babenganga Sara yebisa tadi akata live you supporting easy my finger easy here bon I supporting because my things is the arm is the faible olela ka no I know playing is my things I know
Flaring is likukumeke zongi maya miso eke zongi mutoki na libali eke zongi. Maman abenganga alobi je suis en direct, je suis le live. Tu pleures pour quelle raison? Tu pleures pourquoi? Et arrête avec kata live na. Donc ceux qui pona boye na bimi na live na. Eh maman, je t'aime beaucoup ma maman. Je t'aime beaucoup. Wana kutolelaki. Tadi, omoni acharnement o belle-fille ozwa. Siko wala zwaka makamba osala belle-fille siko ba osala moyo. Mais déjà Sarah, écoute trop. Yo bingai nga na kota ki na Facebook na bosa na kuto donc ko betela yo. Te na betela ki ondeti. Ka ndeto ke ndoko luka ba photo ya ba miniature. Je souhait. Nazo luka photo ya miniature. Je suis allé tomber sur ma propre photo. Kami matière miniature. Sarah, na ke ko kuta na photo nanga donc en tout cas bato babandoki. Baza mitemba mabe Sarah. Or bato moko basona na photo nanga na ebité. Talaka bazui photo nanga. Bachi bato bafinga. Bakoma nini? Botala tadinga la pango yeyo. Allez, boya wato finga. Dieu m'a-t-on parlé. Na sala erreur fallait na sala do capture. Na pas joana. Tala na lobite na mekana kokota ba commentaire. Papa Diego. On finga ma. Na mituni oh. Donc si ko tinde bazo finga boye nga na yebi na ngate. Oh. Tinde na yebite modèle. Imaginez-vous que les gens qui sont capables ya côté les mabazo soit na photo à mutu. Te omoni babiloko de quoi bazaka. Tala omoni babiloko biso tozoya ka koloba awa et ça facilité. Nous voulons à ce que la communauté bandeko na biso ebele ba changer. Ouais. Et ça pour quoi musée galerie na biso wa tout ça. Non, derrière ça vous devez retenir quelque chose. Sarah, Dieu m'attend parler na betela yo. Na mona photo nangango na uta Chine jour je suis rentré chez ma mère kuna na beti t-shirt nanga pembe na lata pe bijoux hein. Déjà là c'était l'année 2015 ou 2016 na bijoux nanga pe ya moins cher na kingo na lati t-shirt nanga ya pembe na kangi selfie bana Chine ba escrocao te Sarah bazuka ka photo wana donc ils ont cherché photo nini garçon na doit bima mabe photo nini doit garçon na doit zaboye photo Sarah bazofinga ngabi nzambe na ngaye donc bino bosona na bino kaka na photo nanga donc voilà mon niveau force bazali donc ça veut dire que non fallait déjà ça yemba kiango insulte na réseaux sociaux nyonso bozo sala c'est pour le faible et puis à la fin de la journée ndenge tozala boy même ba famille na biso ba relation na biso ba maman même ba koma ko soutenir biso même ata na ba conseil ba yebsa ka biso mwana ke ba batwana baza capable ya obimselo même mwana ya lokuta même moi si ya lokuta même nyongo oyo donc même nyongo oyo donc ebité donc quoi lokuta au moins biso dans toi boy nous sommes préparés en tout et pour tout voilà pourquoi ko tambola na biso na yeba ka place ni nazo tia lokolo na nani o ngano tia lokolo c'est pas pour léser les gens nous sommes une famille tozo welani arrêtons avec ce genre de choses, nous sommes une famille. Tolongolaka ba responsable les mususu na ba bêtises tozwaka ba exemple na bangote pendant que biso to salaka mabe. OK? Donc pendant que tozo sala mabe nazwaka exemple ndeti ya maman X moko boy papa Y moko boy non, évitons ça mes frères et sœurs s'il vous plaît. Nzambe azana besoin na biso. Nous avons fait réaliser cette émission dans Bit Moko. Il y a informé bino mokolo alelo boye banini boko sala place ni boko chama kolo. Jésus-Christ revient bientôt. Voilà. Il s'appelle Josué. Merci.